kaka ndenge bayebisaka biso tambola na yo mokili omona na yo makambo bandeko na nga mokili oyo ekomi kaka mokili moko ya badossier mokili oyo ekomi kaka mokili moko ya baaffaire mokili oyo ekomi kaka mokili moko ya makambo sur makambo tozolala tolamuki na bamakambo ya sika tozolala tolamuki na badossier ya sika tozolala tolamuki na baaffaire ya sika tozolala tolamuki na badossier bandeko na nga na mboka na biso. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba o nyonso yasika. Kande tolobaka na bino boye imalamu na chaîne abiso ya Inès NM officielle. En tout cas bande konanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne abiso ya Inès NM officielle. To senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que à chaque fois que Inès NM officiel arobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. La famille Tobé la Rabino toujours c'était que nous vous informer sur notre devoir. Oui, bien sûr, ils allons toujours devoir nabiso. Oyo tokoki ko boya te, tokoki pe ko wanga na te. Donc pour na bande ko nabiso nyonso oba oko tasika. En tout cas, bo s'abonner massivement, bo klikaka sur ngonga ya notification pour que ba dossier ya sika nyonso soke bini. En tout cas, Inès NM officiel akoya ko informer bino nata moko réel. La famille Ebele ya batu ba oye ba mbutu oyo e bandaki koleka depuis kala entre le pasteur Moïse Mbiye na le pasteur Mike Kalambai. Eza kutu ba dossier moko keno oyo biso tokoki ko bomba awa te eza ba dossier moko te keno oyo biso tokoki ko loba te keno yango wana esalamaki yango wana emataki yango wana ekitaki te. Eza ba dossier o mutu nyonso penza ayebi. Mutu nyonso penza ayebi ba dossier oyo ezo se pasaka entre pasteur Mike Kalambai na le pasteur Moïse Mbiye. Biso nyonso toyebi bango mibale bazalaki ba camarades ya depuis kala. Donc camaraderie na bango ebanda kala ezaki camaraderie moko ya lelo te ya kala penza. Ba bandaki makambo bonzambe ensemble. Mais tango baye kokola kande balobaka toujours et encore succès nde kabola kabatu. Parce que mutu nyonso azalaka toujours besoin na succès. Soki amoni ke mutu kingandi alingi alekelanga na succès eza ba mike oyo bandimaka keno tika kaka eza ngonga na ye tika kaka eza nta na ye mais la plupart de gens ba mona kaka oyo aya kolekelanga ekomaka toujours bitumba na ndenge moko ya somo. Alors yango wana boomona la plupart des gens baolobaka kaka keno pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbiye bango mibale mingi bawelelaka nde succès. Yango bawelelaka ebele ya batu balobaka ka bongo succès kaka oyo alingi amatela moninga o pe alingi amatela moninga yango bango nyonso mibale lelo bakomi ba pasteur likolo ya succès bazolukaka. Lelo bakomi ba pasteur na ndenge moko ya somo. Bandeko nanga toyeki kolala ka boye toyeki lamuka na ba dossier na ba situation na ba circonstances concernant le pasteur Mike Kalambai. Bandeko nanga ebele abatu bakoya kotunanga mama Inès NM officiel eza nini dossier eza nini affaire eza nini situation eza nini makambo pe eza ndenge nini loba kaka kota na muzindo ya situation biso toza na posa toyeba ke pasa. Bandeko nanga nazotiela bino quelques messages à pasteur Moïse Mbiye oyo aye koloba concernant pasteur Mike Kalambai. Oui bien sûr bandeko nanga makambo moko ya somo na lobi bien makambo moko ya somo avant na tiela bino en tout cas vérifier na no soki otiela kinga j'aime te en tout cas tiela nga j'aime soki osalela kinga partage te c'est le moment salela nga partage commenter nga vidéo oyo ekosala nga malamu et encore malamu mingi tolandana nous la famille et on se retrouve juste après. Celui qui t'aime aujourd'hui peut te combattre demain. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. Celui qui t'aime aujourd'hui peut te combattre demain. Alors ne donne pas des informations à tout le monde.
les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. Celui qui t'aime aujourd'hui moto alingi yo lelo peut te combattre demain. akobundisa lobi. Alors ne donne pas des informations à tout le monde. kopesa basango na moto nyonso te. Bolingo esilaka. Demain, les informations deviendront des armes qu'on utilisera contre toi. lobi basango ekoma manduki mpona kobundisa bomona yo. De retour, la bandi ebele ya bato touti kolanda, ebele ya bato touti koyoka, oyo nyonso ezoleka. Bamoyeki koyoka bino moko mateya ya Pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye apesika conseil aye kote ya ke ata soki boza ba camarade ya ndenge nini kobetelaka moninga ba secret na yo nyonso te. Pourquoi? Parce que mosusu dans le futur ekozalaka ba secret oyo betela moninga lisolo nde ekozala ba makambo oyo ya kobandaka kobimisa pona kokweyisaka yo. Alors il faut kozalaka malamu, il faut kozalaka kieba plutôt. Donc ba makambo mosusu babimisaka yango te, ba makambo mosusu bomba yango ezala pona yo moko. Mais après mateya ya Pasteur Moïse Mbiye toye komona la plupart surtout des gens baye koloba ke non mateya oyo ezalaki nde
jeton pasteur Moïse Mbie ayaki penza kobwaki la pasteur Mike Kalambai selo batu mosusu. Batu balobi pasteur Moïse Mbie ayaki nde kobwaki la pasteur Mike Kalambai ba jeton. Biso nyonso toyebi na Congo na biso ekoma nango kaka ba jeton batu nyonso surtout ba pasteur basala nzambe bakoma na bango soki aza na mwa compte à rendre na mutu kingandi ako préféré aya kosala ba compte à rendre na ye wana na cher. Na kala wana mutu nyonso tobande kobandela cher. Cher na kikala wana ezalaki te eloko oyo bokoki koya kofinga na kate el place oyo bokoki koya ko banda ko sala ka ba droit de réponse place oyo te keno bokoki kolinga koya ko répondre baninga te ezalaki place oyo bozo te ya liloba nzambe bozo te ya kakoteya mais lelo oyo cher ekoma nango mutu nyonso oyo alingi kosala bisala sala akoya kosala ngo kana cher mutu nyonso oyo alingi koya kosala ba droit de réponse akolinga koya kosala ngo kana cher mutu nyonso oyo alingi koya kosabola baninga ako préféré na ye aya kosala ngo kana cher. En tout cas bandeko nanga selon ngai nga na monaki nanga ezaka conseil pasteur Moïse Mbie abandaki kopesa batu abandaki ka koteya parce que ba makambo to pasteur Moïse Mbie azoloba eza ba réalité to mona na ba via batu ebele eza na batu mosusu bazalaki ba camarade lobby mais lelo oyo bakomi ba ennemi ya haut niveau lelo oyo bakomi kofingana na kobimisa nyonso o basala dans le passé na bandi te ke ba prédication oyo eza te ke no pasteur Moïse Mbie abandaki ko bwaki la pasteur Mike Kalambai nga na côté na nga na omona kaka ke eza ka conseil ayaki ko pesa ka batu bakie baka surtout na monde ya internet lelo eza monde moko eye ko bebisa ba makambo eza monde moko eye na ba dossier nango eye na ba situation nango eza monde moko bandeko nanga ekomi ko bangisa omona bozalaki na mutu bia bandaki ko solola eye ko sala ka lelo to lobi mutu akoya ko lamuka na ye aye ko changer na ye makanisi aye ko changer na ye makanisi bosololaka bien et du coup omonika mutu aye ko changer alingi lisusu ko sentir yo au-delà de ça ako préférer na ye akende koteka matière na yo na ba réseaux sociaux batu ba fia ko finga yo ye na côté na ye asepelaka abeta maboko keno ndenge zaboye l'essentiel baye ko finga ye batu bakoma na bango bongo alors tozalaka keba boyebaka izala batu mosusu o bazalaka soki likambo ezali ako vanda na ye ata soki bobiebani boswani de son côté ako vanda na ye ayebika keno mutu oyo penza bien sûr tokabwani bien sûr tozalaka lisusu ensemble te mais atikala na ye ndeko nanga mais batu mosusu bazalaka na makanisi wana te batu mosusu bazalaka na temps wana te ako préféré oyo yo ozala neti mbanda na ye ozala neti mutu